Bande Konangai, hein, la famille, boya na solo là. Hein? Après Boya concert ya bisanga Koffi nanu concert Olomide oyo. oyo ebetamaki To depuis le bandozela 12 via to juillet bandozela yango na te. Roi Baudouin. Penza papa Kodra Quadra Goraman ye moko Koffi Olomide azalaki na ye na calme. Je m'explique, azalaki na coin na ye. Donc asalaki ata sorti moko médiatique te. Alors bato bayaki ko se plaindre makasi. Non voilà. Normalement tout le monde a soki artiste au beta concert au beta loko moko boye ya munene makasi. Ata ya mukie. Après peut-être une semaine l'artiste a salaka sortie médiatique na ye. Mais Koffi Olomide concert ya Gaillard au twaki obeta bilomo boyebi. Ouais, beta qui je m'excuse. Le stade ya Roi Baudouin. Koffi abimaki na nous na internet plutôt plus précisément na média te. Alors eloko wana esalaki ke eketaki bato ebele makasi bato bando se plaindre eza ndenge nini ezalaki échec mpo na ye azalaki satisfait te. Normalement komona moto aloba non voilà j'étais pas satisfait pour c'est tellement rare eza babiloko moko oyo monanaka mpe Koffi Olomide enfin sorti médiatique na ye sorti médiatique na ye eza eye na banouvelle ya makasi eye na basango moko boye to bandozela Koffi Olomide enfin a décidé na ye kobima na média. Après avoir se sentir non voilà il est bon maintenant c'est le temps pour ça là qui n'a bima na trop. Il est temps maintenant de se performer, il est temps maintenant de faire ce que le public bazo zela penza. Mais bon mon réaction à Bandeko na biso penza. Hein Bandeko na ngai. Kimia moko boye à part sensibilisation à maniké nde mutu moko na mona kaka soirée ya comment est-ce que je peux dire soirée à concert na tongo alamukaki penza tongo benza balobaka tongo abetaki na ye penza bonjour bonsoir et surtout bon après-midi live ya 1h 2h du temps voilà bonjour bonsoir et surtout bon après-midi cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois à Balandi na biso ya kala, bienvenue encore une fois Balandi na biso ya sika ya chaîne na biso Inès NM officiel. Bonjour, souhaitez Binokaba bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Comme je l'ai toujours Bande Konangai kaka denge ezalaka, si c'est Bande Konangai toute votre première fois, tout comme Malanayo Aliboso, Yakolanda chaîne Abiso Inès NM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout Bobo Sanakate, cliquez Nangonga ya notification. Comme je l'ai toujours dit, Malamu Yangonga ya notification ezalaka à chaque fois que Inès NM officiel akobando publier ba vidéo ya sika bozala notifié. Likez, partagez, commentez, cela nous fera énormément plaisir. Bandeko nangai, j'aimerais aussi partage tozalaka pour la banalise ko sensibiliser bandeko na ngai bomoni un système moko bomoni numéro oyo et affichaka sur vos écrans ezalaka lokola fantaisie moko boyoka penza sorti ezalaka na ndenge soki ozalaka na business na yo ozalaka na kopna moboye osalaka mais olingaka ba client bref olingaka batu bayeba musala wana alors totiaka numéro wana pour que okoma komela biso toza wana mpona marketing tout comme publicité ozalaka na bavi na yo concernant bapartage na biso
numéro wana oza libre ya kokomela biso juste après et pour na analyse kobenga biso kopesa biso penza bavi na yo na système moko ya kitoko. Alors n'hésitez pas vraiment ya kokomela biso, n'hésitez pas vraiment ya ko benga biso sur nous, pour nous vraiment ça sera plaisir moko boye ya kitoko. Alors sans plus tarder bande konangai to continuer na dossier na biso concert, dossier na biso concert ya JB Mpiana oyo kobeta manatsta na date ya le 14 novembre na salle ya oh, je m'excuse, na salle ya Bercy, ancien Bercy, lelo ekomi encore Arena. Alors, comme je le disais, comme j'étais en train de le dire, penza sensibilisation ezate. À part sensibilisation, oyo amaniki à Salaki. Live, oyo nalandelaki live wana bato mususu bilomo boyebi malgré oui toza déjà na génération bato nyonso baza na ba téléphone mais bato mususu bayebaki bamonaki ata page oyo ke JB Mpiana voilà à annoncer qui concert bato mususu bayebaki yango te kokota kaka na nani ya manike wana pa bala moko ba s'informer ba sengi ba matampe ba comme toyebaki nano ata te eza nini ekozala wapi ekozala date nini bino boyebi ba fan ba amoureux na ba amoureuse ya musique ya JB Mpiana alors ce qui m'a indiqué te ezali na bato mususu balingi bayeba te raison pour laquelle tozoloba pourquoi kimia ya boye biso tobando yemba makasi awa non biso tout tozozela nde quoi encore JB Mpiana nde atia concert to beng biso nyonso voilà to nani to zala satisfait tout comme satisfait to zala biso nyonso satisfait bref bande konangai mais JB Mpiana yeyo atie concert jusqu'à maintenant rien tozomona ba sensibilisation te tozomona bato ko poster te donc kimia moko boye congolais moko alobaka likambo mo boye oyo moko ayebi non je suis incapable ya kosila likambo oyo mais vu justement bino mo boye bina moko na biso toza bato tolukaka matière donc ce qui matière kaka ebimi boye kimia moko boye penza kaka boye en tout cas moi personnellement je suis déçu cela ne veut pas dire oui, tout ça, tout bisognoso, comment est-ce que je peux le dire, obligé à causer la thé. Tout l'andrabisson sur internet. Moi, bon, mon qui sorti médiatique à JB Mpiana ou abima qui pensanga mon abandolo ba zolo ba kabilo balo parce que JB Mpiana lika ka loba que ceux qui est un artiste pensa o ba tunyo so bazela kana poto beta concert les angai. Alors ba yelo kwana et puis ça non voilà monsieur le journaliste ceux qui ont tia tembe to bengata mutu moko apoto loba solo la na ndenge na yo posala lokola na zana pembeni te journaliste loba tika jusqu'à ce que nga moko na ko landela penza eza réalité eza réalité na ndenge ya bato ya poto penza bazela kaeloko wana soki eza na artiste o bato a poto bazozela pour le moment beta pe concert na poto eza JB Mpiana voilà JB Mpiana beti na eba bino mo boyebi mikolo oyo kotia ba concert na poto eza loyenye te bino mo boyebi ba réalité zoleka na mboka na biso bino mo boyebi face wa bato asala billetterie biloko wana nyonso un peu billetterie ba artiste na ye wenye musique il faut matakuna bino mo boyebi réalité zoleka likambo ba visa donc c'est pour mon vraiment que voilà na satisfaire et ba fan ngai ba oyo balingaka musique ya papa chéri yango atie concert pas même sensibilisation oui les autres qui ont non voilà tozana nous ba jour eza ebelé ba jour eza ebelé to sinon on a joué très puis je m'excuse donc na ebisa bino ke mikolo et ezo ki ne malembe lisusu te juillet ezo sila kaka awa août septembre octobre novembre kaka siko bo pesa nga raison donc ba jour ezo kende penza mbango nde air de temps oyo ya sensibilisation
bino mo boyebi réalité kaka to bandaki 2026 yango déjà wa toza déjà na katikati année kaka wa to bandaki yango déjà katikati Stade de France afali abeti yango kala kaka wa to bandaki à un moment donné tozala ba réaliste to banda tozala kaka bato wana te ya sentiment non voilà tolobaka kaka la chose comme eketa ya koréaliser comme ba problème comme que il faut les sous qu'on rappeler bato wana ezelo bien te oui on a encore du temps moi et loko on a ligné pensa et sa sensibilisation bilomo boyebi ba artiste mboka na biso ba génération kala ba o bazui na bango ba mupepe autrement dit bazui le bango ba retraite ba beti déjà ba concert tout par exemple Werason Nyanyama par exemple ah oui le Ngomba par exemple c'est qui encore Oyo Fali Pupa Matisa qui na concert na ye na bossa ni kombo pour la bao ba yebi plus beaucoup mal ba commentaire ba Kofi Olomide bango ba beti yango donc mutu penza oyo la génération kala si a betité voilà bandeko na azakaka jibempiana baloko akanza ba beti ba concert na ba Paris wana ba polo plus précisément mais mutu oyo atikala ki lokola ya suka a betité eza we jibempiana papa chéri moto pamba l'esclave de Dieu yende mwazaki moto aliboso penza yeyo a annoncé biso tolingaki ngala bando kanisaki oyo internet elingaki eyinda makelele par-ci par-là parce que déjà le débit oh na monaki mbala mona la muki boy na live maniqué déjà Pelissimoto moi je me disais non voilà et koyinda donc bato esengo ko sepela makasi mais et comme lokola nzembo bino mo boyebi ba nzembo lelo ndenge zala kaka jour ali boso ya mibale ya misatu kao alobaki oh eza annonce kaka tolinga tomona na ba stati bato ba story banini ko partager na ba page bino mo boyebi na mboka na biso lelo oyo tozala ba page publicitaire yebele si je ne me trompe c'est le fait ça c'est des yebele pensa oyo soki balikambo ya boye ebimi boye batiaka ba publicité mais ya Jibe Mpiana nyet bino mo boyebi Jibe Mpiana c'est un artiste qui se respecte pensa makasi Jibe Mpiana c'est un artiste pensa ou se respectaka makasi azalaka na kwa na ye c'est un artiste obiso tout olingaka eza biloko oyo nakoki lelo na telemana bando ebisa bino te eza biloko biso tout déjà toyebi yango très bien c'est un artiste pensa qui a toujours été cool dans son coin Jibe Mpiana komona ye jamais aleki sur internet azoloba du n'importe quoi Jibe Mpiana komona ye jamais non mutu kingani ye wana telemi azofinga bato na kombo ya Jibe jamais ça s'est fait aujourd'hui na musique ya mboka na biso alors bato ya boye nazoloba ki aza parfait personne n'est parfait mais bato ya boye o penza baza ta la moins asa bien tant ataka 30%. Il faut que you bakako les succès comme remercier bango na système mosusu donc alors bandeko na ngai ero nga na forcer mututé mais biso tout zo ka ba conscience baza ba artiste na biso eza kaka sensibilisation nga mo personnellement déjà nazo sensibiliser ba tous les 14 novembre bientôt là bazo fongoler la biso ba billetterie Tokyo somba ba billet wana nga na ligne ata un mois ici la tête yo kaka sold out ba tuto bazala ça peut artiste ayoka a sentir penser lo wana to no voilà bandu baba tu babando zala ngai ba pesa ki kaka nde na bisaki bino na partage na ngai liboso concernant que soki billetterie fungwami on sera là pour vous informer tozolandela la situation wana soki billetterie fungwami kaka mpa tokoya na ba 2 jours avant concert Kofi Salaki ba confirmation et surtout vous dire comment est-ce qu'il faut qu'on soit billet voilà ba réalité s'il vous plaît bandeko na ngai Jibe Mpiana artiste na biso kilelo tokoki kobanda kosenga bato te pour que basala eloko wana ezalaka ba conscience na biso lokola nga moko ya conscience na ngai ezorappele ngai na ebele ya Jibe Mpiana asali na ata na moke oyo azalaka ya bien côté bien na ye mpenza oyo bandeko na ngai eza eloko oyo mpenza ya koignore te alors bref biso tous se sensibiliser
ça la promotion, il y a concert, il y a JB Mpiana, pas seulement promotion. Alors ils ont babimi si ceux qui billetterie font moi mi biso tout kende mango to somba babillet na système moi kitoko alinga qui paie le système moko ya tokos voilà bande ko na ngai je ne sais pas ce qui na lobi mabea nga momo personnellement na côté na ngai da moni ya mabete eza kaka sensibilisation parce que zaina ba mususu ba bosa na kiloko wana alors j'aimerais que tout sensibiliser ba to boye côté na côté quoi na quoi biso nyoso to za la même morale hein na système moko ya kitoko eza na système ya mabete bande ko na ngai hein eza système ya mabete la famille eza na système ya bien bino mo boyebi déjà eloko nazoloba na oyo alors bino nalingi toyoba toyoka pe ba vie na bino côté na bino pe bolobi nini est-ce que vous êtes excité bandeko na ngai pourquoi ebele bino bolandaka kaka ta kotia commentaire eza pasi ba mususu commentaire na eza kaka mafinga ba mususu na moni ba commentaire no kende koyekola ki journaliste est-ce que biso a toza ba journaliste bomona ba journaliste na ba télévision biso awa tozala ba chroniqueur biso awa tozala ka bato ya sango kaka ndenge sango ebimi boye toye tosali partage awa biso tozala ba journaliste te biso tokendaka na ba caméra te non tozo filmer tozo information te ezalaka bongo te bandeko na ngai toza ba journaliste toza nde ba chroniqueur toza nde bato ya sango bato ya ko partager bato ya ko sala partage ba ya ko sala analyse s'il vous plaît to sepela kala ba commentaire na bino mais belé ba commentaire ezalaka ko finga s'il vous plaît en aucun jour na chaîne na biso bosi bomoni tout comme boyoki ki tozo finga bato biso to finga bato te to yaka awa na ba partage ba analyse to respectaka bino alors respect ezalaka réciproque soki olingi penza ba respecter yo banda lisusu ko respecter mutu po ke ba respecter yo kobosana te ke yo ozo finga yo ozo loba ba momo ko boya mabe ekozongela yo pe donc osilika te nazoloba ke ndenge bosinga ka biso to bikoyoka be biso tozofinga bino ça ne se fait on ne peut jamais faire cela alors eloko tozosenga ezaka nini respect s'il vous plaît c'est simple bandeko na biso na système moko ya kitoko na système moko ya bien kaka ndenge ezalaka bandeko na ngai nakosa bino te bandeko na ngai na système moko ya propre na système moko ya bien alors totelema moi j'aimerais que après partage oyo penza to mona ba réaction ya bato après partage oyo penza to mona ba réaction ya bato je le répète encore une fois ba calme penza eleki makasi na JB Mpiana penza eza ero ya kosalela biloko oyo te na système moko kitoko na système moko ya bien moto JB moto pamba papa chéri aza moto ya bien penza donc pe ya bien oyo asalaka bandeko na ngai na système moko kitoko alors le 14 novembre c'est 14 novembre 2026 ezoyinda na Accor Arena ancien Bercy ezoyinda plus précisément à Paris. Enfin, JB Mpiana papa chéri a sa confirmé date na ye. Bande ko nga bomoni soki mutu atie date a annoncé, cela veut dire confirmation encore une fois eza eloko soki eza na plan eza ka ndenga bimaka lobaki donc cela veut bientôt ça mais ce qui a annoncé date donc cela veut dire que basi signé déjà na ba papier donc eza eloko mo boy signé donc confirmé ce qui eza mo ndambo ya kofuta ba futa déjà ndambo ba signé déjà na ba papier qui non le 20 novembre to pesi yango l'artiste Kingani. Le 14 novembre plutôt topesi yango l'artiste Kingani yes mutu akozwa tout comme ye mutu akosimba date wana salwana mutu akokende kuna azate alors pour le 14 novembre date wana eza dédié penza l'artiste JB Mpiana papa chéri kaka ndenge ezalaka alors aumela nayebi déjà eroyo ba répétition ebandi eroyo ba préparation ebandi epai na ye
papa chéri motopamba en tout cas eloko nga na yebi kaka ezakaka bato ekoyinda parce que le seul artiste nga na yebi abandi miziki na rumba ti na ero azwaki mopepe kaka na rumba aza artiste moko boya kosala fierté ya culture na biso donc ne bandeli tina suka concert rumba na rumba openza balobaka la rumba congolaise alors bokoyoka ta rythme mosusu te rumba na rumba bokotonda bokolemba rumba nazo ebisa bino donc oyinda bandeko na ngai voilà kaka nde na ebisa bino ebanda pe esilaka yango tokomi na suka partage na biso je m'excuse ya soara lelo merci encore une fois pour Nolanda Biso, merci encore une fois pour notre joie Bino. Ya ko liker, ko partager, surtout ko commenter, ça a été pour nous plaisir moko ya munene. Alors, Karande na Ibisa Bino Kozaka Ebele, vous êtes plus de 20 000. Donc, ce tolingi to banda ko remercier moko na moko tokosi la lelote. Loko bolo ba bokoye ba boye bakaka ezaka ezalaka penza plaisir et pas inabiso. Alors, permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine. Ciao. À la prochaine.